Le placement c'est na bomba. On t'a vu na kakate pardon. Et moi ça moi mais ça la choix misani. Dans la boîte à thé. Donc ici c'est chez moi. Mais dans la boîte à thé. Au salaire vite là pour moi. Ok. Je suis salaire vite. Non, boîte à thé. Au boîte à thé. Il balle. Vous avez malheureusement au tala bande kono boenini. Et carrément, même Soit à Colombo qui Branca. qui Na concentré ma chronique à l'élo hein. Na bono le roi d'ici mais la bourrée. Bendele TV. S'abonner na Bendele TV, quoi qu'on bagarre ya Tintoko, quoi qu'on ben Michel Beloubou pas comme les autres, mon plus m'a dit, mon kala ça nous sera bien plaisir, on me dit souvent, et je n'étais pas noiré, on me répète, à mes sons à mon kwendo, je suis que le juif, à que parler de mariage, et que mon maison ayan, à que les poutres, à que la montagne, quand la montagne, Yadimoke tambula, yadireze, adamoke tambula, zambinda masimbamu, amatwana unwe, Jereme, zambita tabanwe, Jereme. Ça va? Eh, ok. Qu'est-ce que Mais toi? Nasanga. Nabo tutu yo sana ngo ko tsana ka tsana. Oh. Qu'est-ce que pendant l'obio bimi oyete. Pe na bengo téléphone ni sono ya. C'est comme ça qu'on reçoit son nom. Tu sais pourquoi les téléphones sonnent et que je ne décroche? Oh ya ba te poser ni kola ngombati. Hein? O comme moment d'adoration. Oh. Qu'est-ce que na bengo ya ba. C'est comme ça que tu dois me recevoir. O yebi ka par église na kata. Qu'est-ce que ko ni ngoye banga. Dans la Ok, boîte. na louange, au côté là. Au côté, comme dans le côté. Ok. Qu'est-ce que au côté? Non, au côté. Au côté. Qu'est-ce que vous faites ça là? Olala qui ou pe utiwa. Donc on est là pour le côté. C'est ici que je. Oh mais kanga. Tu fais la question. Yebi commence nga na mata. Ah ok. Maintenant. Au côté kas. Non, au côté. Au côté. Utiwa pour la lewa. Qu'est-ce que ndumba makasi. Mais c'est comme ça que tu vas me poser des questions. Oza kaleson pété mo ba. Reçois-moi d'abord. Na omoninga na ko recevoir you tena iloko. Ok, donc. Oui. Bon, ça va. On compte à tes questions. Dans la boîte à thé. Donc ici c'est chez moi. Ici c'est chez moi. Mais dans la boîte à thé. Au salaire vite là pour moi. Ok. Qu'est-ce que salaire vite? Non, boîte à thé. Au compte à thé. Qu'est-ce que qu'est-ce que OK. On y est ça. Arrête. Qu'est-ce on y est ça ma place là. On y est ça ma place là. Bon, ça va. Sol. Qu'est-ce on compte à c'est bon. Maintenant, Sol moi qui tika la sous moi misolo valise. Na misolo valise. Non, na de misolo valise. Donc pendant que vous allez la passer dans le comment on peut profiter. Gesho. Mais non. Alors laisse-moi. Vous allez la passer dans misolo valise. Fais ta vie. Fais ta vie. Salé nini. Salé pasi. Salé nini. Salé pasi. Moninga alambi ye alambi te. Salé pasi. Akasi moninga alambi na mbongo na ye. Salé pasi. Salé. Non, mais il y a qui ne ça encore la mission encore l'église ça n'a pas na habite si me dis ça encore la soka la qui va pilopi na wa benga hotel ona ya laisse ngana za ngana vuwa ko yemba te hotel ke na vande na kutana na yemba te anga ko tsondika mama ya votre vuwa o mo tele to na ki kama kelele yo ki te baba ndiko yemba wala yo ki wende na ina bima na ke kama mama okay boni na ndanga ya kimezati kimezati ndiko nanga donc somo na yo luka yo vraiment naza apati kotala nga kaka nana kimia te fana chose ndako te
quelque chose en ndako te ma chérie et bande kaka okende olala libanda azolala libanda akei ake mobimba oko imaginer que na yebisi na bina bimiselo valise bimisa azowelela bimisa na bimisa te bilamba neza ndako malgré na bimisa kiti akeka Karine na bengo ko bele Karine moi ça ça a beauté moi il faut la douce il faut la tendre il va nous tendresse c'est ça oh maman c'est les souvenirs na compagnie obala koya omoni afi balobaka mwasi batie na ndako ya libala seke yo ndo kangi ata oki mobala aza na kue na mwasi Karine bakenda te yo zela lokwa ndenge batie na ndako non eza mamutu fo supporter mamutu bazela yango kaka na ndako te makambo ya kosisa yango libanda shosho na wana yango ezobomo parce que yo amwasa libanda to amwasa ndako yo mobutu mobimba otiaka mobali no gesho à l'aise te gesho akokobima ntango aye azongi na ndako mpona pema mpo eza ndako na ye obanda koswanisa ye gesho koya na ndako akuti nano lambi te Fanny te bando bimaki pardon zela osisa maloba nao donc si je comprends bien Fanny yo posa contre nga onoza toto yoki na ndenge camarade ko tangela mabunga seke obande ko yima nango motikala oyebisanga te ma chérie oyebisanga te mbali beso na biso conseil te réponse no pesena na kota mamuno te za fille eza ndako mais balembaka te faut olembaka banga lelo sona mono na mabe na olemba te na banda ko persévérer nazo continuer ko conseiller yo conséquence corrige mieux que les conseils parce que conséquence ndé corrige aussi kon aux ande na conséquence mobala ke ya moni ko place bazo tie à l'aise ndenga ke wana moni na ko ptiko yebisanga bino ko kati mama na ko supporter te na na le loko na ko na ling na kamola nyoso mobali te o taki ndade o taki kinyete soko lingi mobali so tie kinya tala eza ba mama kwa ngala loba koko na biso koko na nga Constantine Ngalula Constantine azaki na genre mobile moko pe à son âme Roger Kabanish azaki même aeli mbanda na ndako aotala alambeli mbanda fufu non ki osiko omona niveau alambeli mbanda na fufu ateli bango na mesa balina mobile et puis mobile amoni elongine ya okanga te elonge bimisa te azala souriant maman na motema siko soki elonge ekangami elonge esalika 111 batumbi bilamba bakati suki donc c'est que yo aussi c'est que mobile na bando maltraité mobile na bando ko torturer moi c'est ça mobile moi combien d'années de mariage ya bilo bomola ka moi ça fani na kasa motema boyebi te mobile sale babilo ko bongo on supporter te moi ça les ka musu musuté moi c'est faut ça miso lala et puis esprit na esa ya bino batu bwana batingo mais bozanga mayaka Fanny tika pe kotanga mapunga ngo pe pele boye pete bana mayaka no bazo torturer ngai na kinya yo ko wana dana kingo na yo wana mayaka so la tena na bungisa to sa auzo ke kisho mbali na ngauzo auzo mo mo bosa na mobile na ngasi etalinga kutenga zala bongo alinga bongo yebi alembinga po na ko tune sino kutene kesho ko lembinga ebinde kuna ngo kutika ngabo ya na sa déjà me monter na nzoto bien na tona tolo na ngabo elo ko te makopi to zala na yo na to na bisengo to zala na paso mo conseil olingi te na yo biso conseil na yo kinanga te na yo ki afani abo mate ondo na ya nga koral ni bongo tina bo tudu ka gesho ki nana ya tudu ka nanga fani boni boy ko kari boni Fanny yaka te pardon ma chérie kotika nga te pardon sale nini sale pasi sale pasi moninga alambi ye alambi te sale pasi akasi moninga alambi na mbongo na ye sale pasi sale yondo linga kofanda na ngana mwa mulani no moka masanga bato baolika babitala baninga bazala ba fille osombi ata mwa 4 bouteilles vanywa yo zala mwa moko kofi économie partout okokoma na ofia matalana te jour mosusu ozwika bavalise wambali okiokanga photo na aéroport biso tokomi bon voyage baninga bakoma osala bongoyebani na bato ya sécurité batelema na bichi ngobila oke na bichi wana otelemi kote bakoma bichi ngobila tokomi bon voyage brasa ezani
biso tozoyimasanga place mwana akulaki bangaya kokula bato bambie tufino nyama yasaya kokula yaofinga ye bobalilako basikele maeto bana bango mpa mwana kokula basali bazicara boetudiatudia bato na kati ya bakopo oyo angai mona ya nies busha nango yango oyo eosilaka bo wana nzetaosalaka buteye nyonso mpe zicanga yo yo mekaka ngai biloko faze nani faze alobi ya libaka mudidi atwa ayaya ndisi bosko ya bongo mulangi ane ko ya secret soprano osala matanga 2 jours oyo komeka sika ya bwa akuta kasiete yo mela sika omoi toza na jet privé jet privé olinga bato basombango nde yango okomakomani mpo classe ya malongo otanga eza papa na ngai problème ni nango wango mpo namoni okomaka bikomanalingaka navandi boye moto asokipa na nga soki aye wana nazomata mpo so nasisi na meli eloko malii ngai kesho te moto asombelaoyebi moto asombela ovanda kaka boye eloko elandi yo ovandi boye eloko elandi yo ana bubu moke envi yokekaka salonge mama na mu Karine Boni oloti biso otomona te ndenge nini oza mwasi kitoko koleka mingi Karine oyeba no te kobala oyebe katuka ti kuna tiao na polo ka boye kingo nyonso tume mareme kuba bosola coste ibali beba ibala ozotelema loko oyo kotala bandeko no boye ndenge nini ekatemas na makolongo branta na concentre makoloneka lelo na mono lokwa bisimbele ya bourrette eza boye mutu bave na pomba pom okutai na basemeki ozobuti te bete ye place na bomba otavila na kaka te pardon mwana besala shwambi betumisani okumisaki metiaki place bato nyonso baomona yo okoka kotia na nsima nanga mpo memanga sango so eloko moko eleki na nsima nango memanga sango nde omesala kotongaka bato na songisongi na bino bosaka nango kopanzaka bafamille ya bato koloba kolimisaka na ndenge ya jalousie te po bino basi ya bandeko boyaka kaka boye boye bokuti bamama na bana na bango kimia bandeko na bandeko kimia ntango boya bobandi bokabola bamama na bana na bango toloba na yapa gesho aza bakoka yango surtout aka natangi nkombo ya maadada mama bana ebele ekomi omata ngai ye nakoti na kati na mbete nayoki mabe makasi kasi kokabola ngo toloba yango kokabola ngo na ndeko na biso ya mwasi oyo okoka biso te toza uni toza boye loba te ake wape yango gesho yango ayaka azonga suna ndako abande kolala te na ndako er nazoloba tia kelipela ya osali na ndako le boye songa beni be yobila ni to bien be trop propre boyo kaka naizie on soka sola ndoto te toko ye baba du ya gesho ayeti na bani kwa ko bani nyo songa na gesho ayoka isola moto oka boso asipota me baya lendi er nyonso mwana betu rim na oma muna gesho rim na aza zolo pushe le basolo range na mtoza soronga mwana na sola bungi liko na solo no ngala pa famille solo no mabel kanga motema parce que yo po banda ko biso première fois te mawe yo zaka na famille to bakoya oswana na biso leti nani wa ya sipo
rapporter. Auto son les gens le quoi ya bébé, net histoire. Mais son sous bébé nga famille no ba ye poto soana. Et ça le logo lango. Famille nanga baza mayel baza mature. Bon, bah ça m'a belle, on triangle à rond-point. Il y a rond-point là-bas. Yo sakana ndeko na ngai yo. Ba plate ça m'a pesa boy. Le roi ba buta ba bele le ko. Yo nga sifwa minata tula bala tene yo ko sakana biso. Chance ga opini ni bombo. Ka yo fa na Yo sakana ngai. Oh, tu sais que ça va bali ka mo si de ko sakana biso. Pona yone kwe mata pesa. Yone mwasi pobala. Kozaka mwelo mukie kitoko tano ko moya mabundu ko mabunda dendo. Azongi mwana ke tetie. Azongi. Yo balo sana ngi. Yo soza ndako ni. Yo zana ndako ni po mobali ya kimi. Anda ka libako ba Ndia na e. Aje kipenge. Avant que soit vu moi ça dans le restaurant. Maman paro OK, ça va ya munene. Non, yo kana mukolo kesho. Na salon sur mariage na comprendre que yo ta de l'autre. Parcours et ça lui parcours belé awa. Talon bimbia le ba yango ba. Et puis c'est ça il aura un ngando. Na talon. Pour placement o essayer kota lo kwa kingwa dendo. Yo kota ka 11. Ya munene na ndako kesho. Kota ka bouillon c'est bon. Siko tonto swa na ngana yo. Tala moi si na tirer le roi m'a coupé le mobile. L'islam tali passe. Le roi martyr. Ça m'a pété mon jonquet. Et puis yo avant que chose on a pour famille no ba ya to swa na ba to mekana nana. Le roi ça martyr. To mekana. Comme ça total là. Place Kuba. Bon, ça na na famille pe na pour mosala. Ça va pas blona na nubongo. Omoni libali nyonso mabala so ba ko mosala basi na bango bongo kimi ekota. Poza na basi mususu ba lekisi. Ocha mobali mal à l'aise, mobali azonga 18h mabe. Azonga 16h mabe. Azonga minuit mabe. Donc mobali asala oza na eza posa motema na yo. Zemi te caprice angwani. Bazemi pese changer na bazemi akaleza na posa matonge tondolo zemi na posa TikTok. Ya a filmer TikTok. As l'influenceuse de quoi Maria Tumba. Mais na moni moi ça zemi ba sale sexta. Sexta te za baby show. Baby show ya buna markena. Ya marke za ya nini? Bulumbu penza moi mwana bulumbu. Ah, bino na mboka bobanga bulumbu, bovanda papa bulumbu, mama bulumbu. Papa bulumbu, mama bulumbu ngai mwana betu na end ba mindele ba français. Non, ya bino so eza ya bongo si moi likaso tiao, likaso msuso tina. Ya mwana mwana na tula nani pastek. Soda zo likasa na tiao. Ko me mangana ba dimension wana te. Ko me mangana ba dimension wana te. O avandi ao. Camarade Nana Ketchup. O avandi ao. Camarade Rebo na Sylvie Mampata. Muto avandi ao. Camarade Vanessa na espace Batou. Muto yongo saka. Ya ngena ba camarade Lix menge mo sinya bima bonso manyoko frite. Non, et dépendant na famille o na zana ngo. Na linga omi laksa na bato niveau lo kwa bino ti mangati. Bima na famille ko so ça vient harmonie. So muta mo famille reculé apumbwet. Pistis ayaka wa bino nyonso omi ko lande na sima lo kwa musicien. Nani? Pistis Guantanamo. Camarade na ngai. Yakuma camarade ya Pistis. Camarade na ngai. Ya lelo ti ekolo yi. Moi na ngevana kindoki. Bima dia bana kuna na masi. Kasi na yebi na bondele ndenge nyo sunga mdede ana za na mutema na nga mabebo. Lesa nga kindoki na osala makambo bien alimite. Yo zo kindoki. Na mutema. Facha tika na 3 personnes Na RDC. Facha tika na 3 personnes Na RDC. Noti ngai na loti ndoto bachenga na. Facha tika na 3 personnes. Abande kolala te na ndako. Er na solo bana solo batia kelbela. Wa ya osani na ndako. Le boy songa ben be yobila ni to bien be trop propre. Boyo kaka. Boyo kaka.
Na oyeba. Tout la question. Parce que le bibon pour. Wa kimeli nini kasi. Telema. Ala mo plan ko la libaya mfungwa. Telema. Yaka. Sale nini esale pasi esale nini esale pasi moninga alambi ye alambi te esale pasi akasi moninga alambi na mbongo na ye esale pasi pona nini esale pasi ekasi moto na chance na ye esale pasi moninga abali ye abali te esale pasi